Moi si auto yaka na mboka poto bala c'est toi. Hein? Mais toi comment bala moi si na mboka ngana chef? C'est toi? C'est qui wapi? Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. C'est mon Kilinini. C'est fini. Et Sili? Non, 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 Kokati. Sili, non, Kokati la donna. C'est mon Kilinini. Tu l'as qui chasse la scène, Yaya. Non, pourquoi la aider? Non, non, pourquoi t'es passé? Non, chef a dit tout ça. Non, comment je comprends pas où il est qui Arline? Ah ça mon balina, et on a bien le côté. Franchement, on a bien le côté. Tout ça dans l'école, tout ça dans l'école. Mais donne la raison et sous-sous. Tout ça dans l'école. Chef. C'est bon, c'est fini. Donc il a bien dit. C'est fini, c'est fini. Vraiment qu'il a bien dit. Je suis là. Ok. Yana pena yembi funga ke iteka te yaya. Ah, ça m'a 5 minutes. bando binga inga tongo. Olo bano eloko te. Kaza makamanga usa. Mbongo oteka lelo eza combien? Na ok koteka. Et puis ambassadeur Raymond Singaza. Oui bi kenga lokwa na bimana ngaba champion ba concours. Et comment ça mta uchi Ambassadeur Raymond Zinga, c'est mon frère. Ambassadeur Raymond Zinga, c'est mon frère. C'est mon frère. C'est mon frère. Yoko fano ka nyete. Ba bipe yote. Ba bengi yote. Ba cotition na lisolo te. Oyi kokotaka. Oui, bien ambassadeur Raymond Zinga oswazana. Bana ba voisin to yoka ifaiza ande awati. Ça va dire bando qui musu ba yakala ba vie ba tout pour décrire. Ah OK. Bonjour. Entrez Arline. Na salon Coquette nga na salon ngande kono na salon mwana mama na nga non expliquer nga donc nga na yebate yo expliquer nga na fuka makasite yo expliquer nga nini nga na sali yo Coquette nini ya mapela sala yo Coquette expliquer nga ndeko na nga tamsu na yebite nini wa mwana mama na ngai Coquette nini wa mabela sala po yo futa nga ozo futa ngai Coquette le niveau mobile la ngai Coquette ni wa bila sel yo bola papa na nga to sa kabiso mibale Coquette
Maman a raté maman le numéro coquette. Pourquoi tu m'as fait ça? On l'a dit, Yaya, Noël. Maman, quand tu signes une erreur, c'est ça la dit. On a souffert ça, boy, Yaya. C'est ça la vie. Ni coquette. Maman, pour la Yawachela kyo makasa pongi tangu leli tukio na zamba. Coquette, naibi attendez na se retrouver place où elle a été. Maman chaki makasa pongi ya oli. Mama meminga pa maman abikola na suka mboka. Poto chela sezo. Matiti. Usezo kanga malangai. Maman muta chenga lego ni singaite. La coupe qui coquette. Matiti. C'est qui en est dans l'envoûtement. Mais bon, envoûta Kingaï. Ok, c'est fini. Téléma. Ah, tu vois, c'est ma édito. Téléma. Yes, sir. C'est fort. Moi si natikaka na mboka ona ebisaka yo akufa yeyo nzoka akufaka na ete ndoki oyo na mama na ye nde bakanga ye basinga na zamba bayebisinga akufa nzoka ladona oyebi secrétaire na ngai ntango azozonga nde alokotaka ye na zamba azolela bakanga ye basinga na zamba e basuki wana te ye na mama na ye bake koenvoute nga mpona bala ye yango abimisi ye moko na monoko ne sikoyo awa mama tu n'as rien à prendre ici na ndako okozwa eloko moko te na ndako na nga awa eloko nasala napesa o formation lobi nga mona oketiko inde tina parking eyeba na mutu na lelo kaka lobi pourquoi oh ça mayele mabe akofangola pe porte na mayela kimi donc lobi peut to rater lelo kaka mafuta tababali yango na moto telema ko na basila milai ko lekana bato ba yaki chasa liboso ndoko zaki no ntoki na bino telema nzalo kase merci beaucoup nazolo bala ngala telema ndoki bokancha se bokangie basinga dovine suki wana omoni ya vie kolula kate na viba lula kate ya yo bokancha se bokangie basinga na mboka vina yesuki wana omoni nzamba tindela ki angelo oyeba ke suka boye yaya tous ces pays ici bas maître mesurable ninga yango ba mesurer yo ndoki telema. Maman, ça se voyait. Qu'est-ce que tu fais plus ça? Moi, finalement, hein? Ça se voulait. koka ngai te na mboko oyo na mwana nga mutu akokoka te bino bolongo bino nyonso bokende bobima mwana nga azwi likama monene moye na ye bobima
Mwana ngai te. Ya osimba na eza sérieux. Mama Tala kolongola bina. Yaya. Nana soki ye moko ayina na zamba zo wapi? Surtout yo la linga kalote. Yo la C'est juste ça maman na remercier na nyonso sali pona nga na ndenge bobombinga na comprendre makambo ebele maman na temps ozwaki obombinga wana ozali lokola pomo boye na vie na nga oya lokola lipamboli ya vie na nga esengaki na ba circonstance oyo eyaki mama oyo okutwa nga leki ya mama na nga propre abwaki nga kayinga basinga abwaki nga tiki nga soki nioka soki eloko mabe esalamela nga nayebi te basali même matanga na mboka tuka bato nyonso bayebi ke nga na vraiment mobali na ngai asali matanga na mboka si je me trompe pas la donna n'a pas été présente na matanga na ngai donc na nyonso elekeli nga eza kaka nga mna zwi so esengo yango na ye pa na yo tant que mama na nga ekomi na étape oyo namonai na mobali na nga na canal ya ndeko na nga la donna on a bien que déjà comme leki na nga oh leki na yo nene mukolo ngai boni bayoka asa yebisai age kasi yango akola ye do na za mo mukie kasi wa leki na nga oh kabo yo so ba yo na yo mukolo na ndeni ya asa leki na o la dona za leki oncle c'est avancé benga oncle maman yango na lingena lubaka nazo bala yango na lingeki na mbongo libala wana na ya kotikelo pe par na yo et tant que maman na ngai na oncle pas mona moko malamu na lobaka ngone bandeli na yebisaka yo na lobaka ngone bandeli na lobi atuka mwana oyo aza mwana moko malamu po mwana moko zolo bana ya azo ndima na azolo bate so ndenge na benga na ye na do benga na te po na yebeke loko mo eza kati na ye ngana za mama na yo zwanga kenga na bota yo oyoki yo vani ayo bali la dona bala la non bala moi si pembe ko changera bilamba tonda na ndako la mais abala kata zo atamta tsaka esute bongoni unini yo oyebisi lo dio kendela na mboka oyebisi le lo kutana kana yo betela di solo ekoki abetela di solo esili na kongo kende bozo mena senga pola ekoki eyenga tolo bango ekoki ekoki yo oza mwana lokola bana nyo oncle biso na libota na biso mama to boya kabana te ekoki to boya kabana te oncle c'est bon boya kabana oncle c'est bon esengo yo pesa na dona pesa ngata esengo yo ngo pesa nga o ya pesa nga ngota bi yo ndo ko bi kwa mwana mama na ngai nani obota na libala mwana mama na yo oyo ndoko fiori mwana mama na Geta soko leki kolobi kaka manga pe na lobi la bible dit soko bungi manga pe na lobi na koloba mama mwana za mwana moko balambo ko na yete soko meki na lobi makamu to kata ko na koki na koloba c'est bon bon je me sakal ana koloba za makamu se ta ko kendela ki boka soko to farta na respect to farta yo te mama non to farta yo te d'abord na ajo ya yoko bota te ozana eloko te ofana oncle aviola ta bala bongo aza ye moko bongo bola lolo loba toyoka yo po depo ovandisaki biso ochekaka liboko na litama ozoloba te nayebi te biso nyonso tokoma kotala na sebo mama nga asengai na ngai makambo wana nyonso te mama nasengaki yo nyonso wana te naseka mwana naza posa naza nanga na esengo nabengaki yo te nalobi nondoko te tosolaka no kaka makambo nyonso ya mosala nde tosoli makambo ya mwana ndenge akufaki oko nayebi eloko te nabotami na mboka oyo nakoli na mboka oyo
nayebi te ke mama Mbikudi azala na likolo boye esika mama Mbikudi avanda boye nayebi te ke mama Mbikudi azalaka boye basalaka boye basalaka makasa bapakolaka na nzoto noko nanga nayebaki te mama meminga na erreur noko mama asali makasa pesi Arline ameli makasa Arline alali pongi makasa o akisi ya pongi Bien, on peut bapesa Arline ava kufa. Arline ameli ava kufa. Arline alali pongi noko mama lobina masimba boye to simbi na surtout na mama moto sa boye pona nini ambio zelanga na lekio wana makambo ya kalabeta oyo ye Kishasa mama lobito to Arline to bwaka Arline na samba to bwaka Arline na samba ambo ke loba Arline akufi to kaka ki basinga to to bwaka Arline na samba mobali abalinga ke na ndako noko nena zolo bana bino boye Arline akufa te mutu alokotaki Arline mwana mwasi oyo bayaka secrétaire ya Serge mutu alokotaka Arline tovandika mama Arline ye na ndako bayekotika ye Arline azonge libala uzamutia mabe na upanda osango na mboka lelo kindoki memona po ozalisa kindoki nazol panda osango ochaka munoko sambu no oza mabe Arline aza mwana na oamutia mabe napi ozamutia mabe peka mboka ya mobimbo bazoyeba eza likambo ya tala sikoyo mwana yeba yeti eza likambo ya famille tofanda tosoa nakoyoka yo te lelo quartier po bayeba nakena opalika makambo mutaliboso makambo peka oza ndoki peka oza mabe yo oza ndeko na ngai soki likambo ezolobi yaya yo mpe kokete oza mwana mabe na yini yo lelo na motema na ngai na yini yo makasi na motema oza mwana mabe oza lokola mbuma makako ezaka na nzete oza mwana mabe makasi mbuma makako ezaka na elengi te soki ozalaki mwana mayele ngai naza mama na boto okosambwisa ngai na miso ya peka okokaki koloba na ngai na mopanzi te nabangi nzambe mama natiki Arline na biloko na ye nyonso bomengo wana ezalaki ya ngai te kosi ngai mwasi naza Mbikudi mama mwasi naza nganga mwasi nazali nganga nayebi te asakolaka ntango mosusu mpe asalisaka bato nde aza nganga sikoyo oyebisi mpe Arline makambo nyonso oyo koko toza mwana mabe oteki mama mwana koki kotrahir mama aboti ye peka ndenge azala na peka sa yinanga kala ndenge peka akoti na mboka boye nga na kosambwa na kokende elanga ndenge nini nakokende kotoka mai ndenge nini surtout makambo soki azwi likambo oyo makambo monoko songe na famille oyo nga na kobika na mboka oyo kokete kolobisa nga lisusu te naza mama na boti yo kasi oyo osalika kokete kolobisaka nga lisusu te kotangaka ngai mama te kolobisa bino kaka bolingo na mboka obanga mikolo te na moninga aza bino kaka poza na éducation te yoko moni mama kambo oza sambo yo lingana panzo diske siko to kaita kan gidi boswana te makambo eza ya kobeba awa tokangi ndoki nalobaki na kobomba te grande sere na ngai moko grande sere na ngai de la paix bino boyebi Arline aza wapi? Akufa. Nakopeka mtu akufa kalungo kapelenga sisi kama Arline. Arline akufa te. Kishasa. Si bomoni kokete utaki Kishasa yina mboka. Tia pikaki crise. Pona makambo oyo bango basalaki na yaya na nga. Donc ndenge bayokaki Arline nga bala mobala utaki Kishasa ya na nga asepelaki te nde balesaki value na bayo wana bakangai basinga babwaki na zamba nde mutu wa mawa falokota ye akene na Kishasa ti lelo Arline bakekutana mobali na ye wana nzambe bayambani na soni wana
kokete esali esoni po mutu yayebaki bakufa aza envie Arline na ngai aza envie liwa Arline amona ngo clarté olobaka na yo Kinshasa te soni ntango oya te na nzela aza te aksida kufa te na nzela te nalobila kopanza esango azaka yano propre otuna mama Arline azalaka nde propre pe ndeko mama ya Arline azalaka ndeko na bino propre aza ndeko na nga aza ndeko na bango propre ngai azalaki camarade na ngai tobanga nzambe tobanga nzambe Mama kam so azalaki ndeko na ye propre mais asalisaka ye ata moi ndeko ana maladi azalaka noko komaka okoma kozwa basi na mboko ozobanga na bomwana esili yokobeta banani mwasi aleki mokolo na makamso ezali awa mama na nga te kiebo nakobetanga na bomwana egata kopanse teke otika yobeta Magabi, oyo eza mama Sefo nayebisaki yo ndeko apa Serge babota bonka mibale batika beka mibale bonde bazaka mama na ngai Magabi ngam na bokoli ye natangisi ba classe na bokoli ye penza bano bakoli na ndenge moko penza bakoli ndenge mona bano so balabala te na bokoli bano mama na éducation moko na yebiso même na balabala oyo ba yebi ndako oyo ba yebi lopango oyo classe ndak na linga ka bajete ko l'église muko l'église na linga te baso atala bato bazaka na kate église wana linga te kana pasteur Maman Moussalo Salé. Maman to bokola ka bana bien na age ndeko nanga bana ba village faut kita kutu neko primaire pe ba koma rare il faut que na gardien mais na age mobimba mama mobimba azavo oh mama njoka yo poyebi vo na yebi vote na yebi bana nga bazavo moi mobimbe yambuyenga muke na cha frère na sepe mwana nga bali vote mwana nga bali vo na mona te na ndenge ni asali mama tika loba asali musala makasi mona ina miso ya bato na age oyo mobimba vo eloba major bisadidi nga na yo kango epande onanga mbali major bisadidi wa les amis du théâtre ça c'est ça ba théâtre wana penza moninga defenda didi kambala penza bazalaka boye nzambe vo mama ba Jennifer na mwesi na ela brine bisika na okape ya lisolo ya vo ba misusu ba votu mama ba votu wana eza ba bakatisa boulevard na fer rouge ça encore à roulage a sutuki kazala ngambo mais misusu ba misusu pe otindi na 500 francs au bosana ko kanti o PC 10 000 mais sombelo biloko nyonso ina retour mama félicitations c'est musa makasi ngande na yeboye kaka ndenga yebisi oke yaya za moi déplacement musala na yepa ya kokoka na ina mbongo nyonso en espèce te kopesa ye nyonso te kabola na ina mbongo nyonso en espèce te muta kokabola ye akopesa nyonso ye ya pesinga bongo to kaboli na oya kokekotika la mboka pa banoko mama okolema onzuwa ma famille o makasu o ba 20 quand ndengo lobaki ya yebisa biso ke yo senga nyonso za espèce na senga na mbongo mama na ina $5,000 vraiment nde kuto moni boyo ebika kisasa biso makambo mama na boya kina ngayo na ya na ngoso ndeni sikwenza ngo saki amete na chende mbongo na kati merci mama merci nzamba pambola amen mama nzambe pa pambola o mama nanga asalo bolamu na musalo bozala bandeko mususu tozomona baleka na ba internet awa ndeka mobala lingine mwasi yo komi ko chako komisa diabo mais yo ye nango nyonso en tout cas maître au bible lobby maître au mesurer maninga ngo ba au mesurer yo ya solo wani koma niveau mo trop bas oh soigner si c'est olanga ba seme ki ba dia kini ba salini wani za bassin ezala susu te za ba pasi wana penyo kiti niveau moko trop bas loba mama nanga pasteur Françoise wani za ba niveau moko bassin oh seme ki nanga lamba ki boy alia ki boy tambo na mutuka boy na ndenge ni eza mobai na ye
Maman, on a l'ingé na senga yo. Que lobby ce que vous permettre tout qui est moka pourtant vous partagez bon on a la ligne puis maman partager en 3 parties maman c'est fort moi qui na yo bimi c'est na porte to que musique te na porte en tout cas maman longonya na musala merci maman merci ajo penza azala mobimba maman ça c'est le siko non ya maman merci tata moi merci yo lokota kiye ekokende mama ekokende yo lokota bongo ekokende te abokaki na samba yo kape soni yo pobwaka kiye obana otinda yenga aviole ye obosani nyonso mama yo ka soni yenga salaki benga na ye betaye ozokosela geita ke geita bimaka na ye omoni nzamba confondre ye boko alobi te ozoloba nini yo pe bala te wani elinga kaka sirena obalaka te ozosalaka salaka lelo lobi loloki obalaka te wai mobali nini papa moyelenga na joueur oyelenga vandaka na babetaka te okomofinga bana ozozela batrésor pour tout naozela bajoeli kimwaki naozela bamani bayangisa kasusula bazota ba deuxième femme maman na bibongo ekende te mbongo ekokende mboka te soko kemboka boka nde na mbino moko baboka to bakako basika so banyama baliaki yo maman yo za mutema malamu maman yaza mutema malamu yiso mona mama biso za mutema te nani ngo za mutema mama biso za mutema malamu te yoko la kisanga tika mama banyama banga balia kuna samba ye mama biso mona kiyo omoni na ebiso na miso ya papa Serge ko pesa ye mbongo te mama tika biloko wana mbongo fake na mbongo eza famille bakabola na mama ya Kevin mama okako luka penser kwa ngana pekisa ko pesa mama mbongo te yo ebi Gabriel te soit que soit problème Zoua kasi kosaka bote koyenda mosaba monga na osadi okomi de na famille yo batu nyonso baza famille na yo ngande famille bango to alinga mbo
motema pasi Kevin Bokoyo souvenir kaya mabe Silia toyebe bongo toya te nayebi nyonso lejo explikanga kosa boye te ova na flat sana eza na suka mboka tova na flat mangembo place okomelaka zamba ambolingo yo ye lisusu nakoniko nkuba Kevin yo biloko importe eza kata sakwana yango oyo mama ndi ando expliquer yo vraiment nana esengo makasi ndi na expliquer yo maman na ye juste kaka mpona programme libala nanga na yo tikela yo ndambo mbongo oyo eza libala na partage yango na pesi kuna na Kinshasa na famille au place na koma famille nanga oyo et puis ndambo na oyo tikela ngo mama makambo et puis na pesa pe yo par na yo c'est un peu ça maman maman na yo kilo et là quand des mobino mbaye boya yana leki yo pesa peka simba yo za mokolo de yo simba yo ko diriger ngai soki nazo na posa eloko na sengi yo pesi Bella Bella ti nini malendi maman ah non coquette maman pardon maman coquette ko sabo etenga no to sola déjà coquette maman ko sanga bo te maman ko fuka maboete vraiment na biso tele maman mwana yo oyebi makambo eleka yaya maman vanda kasi te poto solo la vanda kasi soki ye azalaki na likambo donc apela sengo pardon vanda yo so na yo te aliza ko talo ngana coquette to sola makambo yaya te maman oh wana leka to bosa nango vanda maman vanda mwana zoloba clair vanda pardon esili olimbisi ngai maman naza problème na yo titi na ye awa coquette ayebi ana problème maman nyonso dato sola ki yango na yo nayebisa ki yo ni mwana ngai nana problème te maman ngara ta noko na yo kaka ndenge ofukami ndenge wana nazochopi na loboko nzamba lola asunga yo libala na yo eleka na kimia amen nyonso ya bien eya na vi na yo obengisa biso nyonso to ya Kinshasa oui amen amen et ça maman oui amen ngala sepeni nzana esengo mais na éviter abina ata ntsamba to komela na biso problème te atinga déjà na kuma de ya to mela ata ntsamba ensemble problème te oncle maman pardon sasa yaya na lingela kombolite to ntsamba to nsambi mama via mutu Arlene ngai amina ngai village kitoko ndenge bimi Mwenye ba kitoko yoko mona nyo la dona onde kolanga kesho boyaki na mboka na mona kiti kolanga pilier nzamba pambola yo akoma vraiment leki nanga donc vous en êtes bien na maman biso c'est quoi maman c'est quoi et maman biso maman na kasi ya yete ya ba et maman beaucoup na Kinshasa nda ya mbaye to vanda na ipa biso nzambe abona bino nzambe pambola bino makambula ngai mama na ngai makambo ne gajiste mama okili oyo mama oyebi ke no bala no oh tu évite que ba to ka sanke ndoki wana azongi libala na yo ozongi libala na yo c'est on est bien no bala wana donc il est comme ça yo bala yo comme bala ngai coquette vous êtes inceste c'est l'autre mais vie ezala bongo na mokili eza bongo eloko so eza ya yo eza ka ya yo ata moto mokili alingi azwango soki nzambe deja tshaki eza ya yango tobanga nzambe ya na ngai tobanga nzambe nzambe aza bolingo omonde ya ye esongeli ka ye naye koakompagne mpo atika nyonso ya libala na ye po pese mpe luteba ndenge ezalaka ebongo te ba biso te na famille na ye non nayaki mpo kotikela makambo aza mpe lokwa mama nanga waza moninga ya mama abotinga yango na mbongo nanga libala na longoli ndambo nayaki mpe natikela mpe mama makambo olongoli ndambo pesa nzambe ya mono mwana ngai bolingo no eza lokola mama na yo ndenge azalaka ezala boye mama ekotikela nga ndambo kibiyo ebe ndako na ngai nabelaka nazwa traitement awa
La donna, awa nenda kunanga mama. Mbula ezobeta oyo, eza mbula lipamboli. Nzambo za bolingo. Tobanga yo makasi. Ozali nzambe. Oyo osali na mwana oyo. Yesu. Non, oza peza nzambe. Nzambe sala pona ngabula tomba libota na nga. Bango amona yo apambolo tango nyonso ozali na kimia. Nzambe na lola. Natiki mwana na maboko na yo. Nzambe ya kimia tobangi yo. Oza peza nzambe ya solution. Tala nengo pesi mwana solution. Akuzongeli libala na ya solo nkolo tokopesa ni. Amen. Zo nkembo pemba. Tokopesa merci. Merci papa. Merci beaucoup. Siko à part ça ozo akini mukoni. Non songa nga lelo. Ozonga lelo. Otika mama libala. Serge azala compliqué. Donc dans 2 jours au libala ça il y a voile religieux. Nyonso. Oh là là. Oh là là. Soko na yeba ki mandaka na tiaki kwanga na mai. OK na ndaki sasa. Zala bokelo pondu. Ah oya na nguti Kevin. Toya fait na sasa. Toya mama. Oya. Soso yo na makamno fo ya. Oh danse na Robina. Le bac est bien hier. Bazo kata bilanga so na tiki bato baza. Ba koyiba biso bilanga. Kale komi ndamba mo kana biso bilanga ndamu ndamu. Ngala oya kisasa na yo. Otiki la mama billet. Onotindo te poani Kevin to sunde to. Otindele to tikila nga. Otindele te. To kota na ndako to lia blanc moke mama lamba ke. Maman Zandoki. Ah ça. Pourquoi ça me dit Miki Nicolas maman oh tu vois on a bien ça tout tout va. Maman